chaîne de la diaspora congolaise. Merci Bandeko Balandi, Eco Dynamique Télévision et des TV, la voix de la diaspora congolaise. Merci. Tozali Awa, j'espère Nabato Bazolanda Biso a déjà bâtiment Oyo, Ezali bâtiment et Sikawapi dialogue il y a Senko et Silaki ko Salama. Toye lisusu lelo batata episcopo sima ya séminaire na bango bakana ki kokuta na mokolo lelo po ya kopesa position na bango déclaration na bango finale sima ya assemblée générale na bango oyo bakutana ki kolandisa mana disons o bakutana ki na semaine oyo euti koleka na bengi bino nyonso bandeko balandi o bolingaka EDTV la chaîne de la diaspora congolaise Bolanda le lengenini déclaration oyo eko salama oyo kotangama na monoko ya secrétaire général ya Senko Abbé Chol. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Contre le président Kabila avec monsieur l'archevêque de Kinshasa, monsieur Moseko, est-ce que vous confirmez cette information? Wapi tokomi epai wapi tozali kokende na crise tozali kokoba na yango likambo ya liboso baepiskopo balobi biso tozali kokota na makambo na masolo oyo lokola bakengeli pata susi na biso ezali politike te susi na biso ezali population tozali komema libanga ya biso mpona kotonga ekolo na biso mpo bana ya Congo bazala kimia. Donc, tozali na intention mosusu te kaka ko bundela pote bana Congo bana oyo nzambe apesi biso lokola bakengeli para babika malamu na ekolo ya biso. Alors na eteni ya liboso ya déclaration na bango ba monisi moko makambo sali bango passe likambo ya liboso ezali boni ba marche oyo ya ba chrétien catholique esalema ki le 31 décembre na le 21 janvier boni bato ya mabe ya mutema mabe ba ye ko kanga bato ko boma bato ko zokisa bato boni ba bwaka ki bagage na ba église boni ba yokisa ke ata basali ya nzambe soni alors ba episcopo baza komituna mais mabeni ni bato wana basali ba Kristo wana na ba Congolais wana oyo na nzela ya boboto bazali kosenga bobele kokokisa oyo bango moko ba politique basinyaki mabeni ni basali po babeta bango po baboma bango ya mibale ba episkopo ba lakisi pe boni balandi baza kofinga Ecclesia catholique mingi cardinal ba politique bazali koluka na nzela wana ya kokosa Ecclesia makambo pona ko diminuer influence ya Ecclesia ba episkopo nyonso basangana ki balobi biso tozali ko soutenir cardinal na biso bokanisa te ke ezaka ka likambo ya cardinal ezali likambo ya biso banso ya mibale ba episkopo lobi atabo fingi atabo lobi na fidélité na biso na mission nzambe apesi biso tokotika mokolo moko te engagement oyo tozwi pona kosalisa bana Congo bakoma vivre na état de droit na sima ba episkopo bazongeli pe makambo ya insécurité na basanze leka ke ezalaki na Grand Kasai ezalaki na Nord Kivu ezalaki na Sud Kivu sika tobandi koyoka na Ituri bato babandi kokima badeplace bakomi mingi bato baza koya kozikisa bandako bakoboma bato baobi me toza komona lokola ezali nzela ya korealize plan ya balkanisation oyo totelemela mbala mbala bangi bakamola mboka bazongeli pe likambo ya bangombe oyo eza kokatisa est ouest ekomi na Kwilu pe na Kwango bato baza komema ngo selon batémoignage bazali armé et puis population baza na insécurité epai pe l'état aza koloba te yango wana baepiskopo balobi non il faut l'état alakisa autorité na ye mpona korassurer population et puis aza komituna me nani moto azali na intérêt ya kosala te mboka ekende kaka kobeba ezala déstabiliser na mikolo oyo baepiskopo bazongeli mpe likambo oyo bazali kozwa na accord kaka badisposition eza kosepelisa basusu
nzokande eza na makambo mingi eza na accord oyo eza na litomba mpo baélection oyo toza kozela esalema malamu. Baepiskopo balobeli mpe makambo ya machine à voter. Bazali koregrete ke projet wana machine à voter ezali kosangisa bana mboka te, mingi baza kobanga, mingi baza kotimbela lokola bakinois balobaka. Yango wana episkopo balobi te. Soki tokende na baélection na condition oyo bato baza kobanga, bato baza kotimbela machine à voter, baélection kozala contexte ekokoma crise mosusu. Alors mpona kosukisa yango eleki malamu, baespère ezala ya communauté internationale. Déjà awa na Kinshasa eza na baespère électoraux oyo basengeli kobanda mosala oyo basengeli kozala indépendant mpona kolanda misala ya seni. Elongo mpe na baespère na biso batala soki ya solo bana Kongo baza na ntina ya kobanga machine wana to te, wana nde kosalisa biso tondima toboya soki eza malamu soki eza mabe. Eteni ya mibale baepiskopo basalo balobaka barekomandation balobi tolingi makambo ya gauche droite te, tolingi baélection. Kasi baélection oyo tolingi ezala baélection oyo ekosilisa crise. Baélection oyo ekosala te bato bakozwa bokonzi bandima misolo na bana mboka. Na yango baepiskopo baza kosenga que bazonga na accord makambo ba disposition ya accord o ba respecter na noté lokola makambo ya mesure de crispation eza na ndambo ba prisonnier basi babimi mais basusu bazano na boloko eza na exilé mususu moye bazonga te po bazobanga bakanga bango bepiskopo babi chapitre wana bosilisa ngo po eza na litomba po élection esalema malamu na seni pe na kati accord makambo mingi ekomami mpona korasure bato mpona seni ndakisa bato ya UDPS ti lelo bakokoka te koremplace délégué na bango na kati ya bureau ya seni oyo ya kogarantir ozala mpona bango signe ya confiance. Eza mpe na makambo ekomami na accord mpona bamédia public na kati ya accord ndakisa bato oyo nyonso bazali na lisango babengaka sesak manda na bango sesilaki. Balobi na contexte oyo malamu kotia bato ya sika me bato ya sika ngo bakotia mawana bandima mapenda ba partie prenante bazalaki na accord mpo ba télévision ezali national ezala solo likambo ya national wana ezali bandakisa baepiskopo bapesaki mpona makambo etali marche baepiskopo basengi na bagouverneur balongola mobeko batie ya opekisa bato basala bamarche mpona komanifeste mpe basengi na leta alanda bato oyo babomaki oyo babetaki masasi na kati église justice esalema basengeli kozala condamné mpe mpona bamarche oyo koya nsima baepiskopo basengi na leta esalema lokola esalemaka na mikili mosusu esika kobeta bato masasi esika kopanza bato baankadre bato mpo esalema malamu mpe baepiskopo basengi na bakonzi pamba te batindaki mandat d'arrêt mpona bato baorganize bamarche oyo mibale baepiskopo balobi non botika makambo olandela bango baza siko na clandestinité bazobatama bazobanga bakanga bango episkopo balobi te oyo bango basali ezali oyo mobeko likonzi ya mboka eza kopesa nzela basali mabe moko te botika bango bavanda na bandako na bango basala malamu mpona ya machine à voter na sina explike bino epuis mpo na peuple congolais baepiskopo balobi bolala te botikala ya kotelema botikala ekenge bosala nyonso na nzela losambo mpe na banzela mosusu oyo ya boboto mpona kopekisa basengeli balingi kotika na bokonzi na makasi to mpe balingi kozwa bokonzi na makasi kopesa bango nzela te donc bozala miso ngai RDC Congo ezali mboka ya biso banso ya bana mibali na ya basi ya bana Congo ezali droit mpe devoir ya moko ya biso ya kobunda mpo te mboka na biso etekama te mboka na biso ezala ntina ya esengo mpo na biso na mokuse yango wana. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Merci na les Juifs noirs Bolandi ndenge nini batata episkopo basili ko loba na déclaration na bango sima ya séminaire oyo bauti kolekisa na semaine oyo uti koleka Bolandi ndenge nini secrétaire général ya Senko monsieur l'abbé Cholé ndenge nini asili ko pesa position na mayematali ba ngombe na bandundu
bolandi ndenge nini ba outi ko pesa position na matali massacre topé tuerie au ezalaki le 31 et le 21 na kati ya mboka na biso a na marche ya ba chrétien au ezalaki convoqué par comité des laïcs de coordination biso tokoloba isusu nini parce que o tozali komona na kati ya mboka ba congolais ndenge ba benga kango na émission na bino totunaka Congo eza ya nani Congo ezalaka ba opposant Congo ezalaka ya bato majorité to Congo eza ya ba congolais. Merci na équipe technique mobimba oyo et accompagna ki biso na kati ya Senko awa tozabilili. Là je cite Manassé Balo, merci na musala kitoko zo sala na kati ya EDTV. Merci na le patron numéro 1 ya Eco Dynamique Télévision EDTV monsieur Richard Rich Tempête na ndenge azali kosalisa ba congolais ebele na kati ya mboka oyo batika Congo pona kozwa bilili biye ezali koleka na kati ya mboka na biso. Merci na mama Thérèse Kolomoni, merci na équipe mobimba batu nyonso ba diaspora nyonso oyo bayebi biso oyo balingaka EDTV botika toujours branché to kolembate ko ça la bino parce que biso mosala oyo to ndima ba risque pour to pesa bino ba image. Bye et à la prochaine. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.